bon matin à Kinshasa. Donc, je vais m'éveiller maintenant. J'ai déjà brossé mes dents. Alors, c'est ça ma douche. Comme vous pouvez le voir à Kinshasa. Ma petite douche, là où je suis. J'ai déjà brossé mes dents ce matin. Alors, je vais maintenant dans mon petit salon qui est là. Vous pouvez le voir. Ça, c'est ma petite sœur, Eunice. J'ai mon petit frigo. J'ai aussi un petit balcon, comme vous pouvez le voir, dehors. Et puis, j'ai une petite cuisine. Donc, maintenant, là, je vais faire mon thé. J'ai déjà chauffé de l'eau, vous pouvez le voir dans mon thermos. J'ai le beurre. J'ai mon chocolat. J'ai le nido. Je prends du lait. J'ai déjà mis le tasse. Cuillère. Un couteau. Je prends la cuillère. Non, je cherche. Eunice, tu vas manger quel pain? Le pain français ou bien... On mange le pain coupé, ok? Et puis... Normalement, on doit mettre le sucre ici. Viens, viens. Regarde, je ne sais pas si... ça va nous faciliter la tâche au lieu de prendre ça là-bas. Je vous regarde s'il y a quelque chose là. Non, il y a c'est bon ça. Ok. Tu mets le sucre là, mais ça, je vais laisser ici, ok? Faire attention. On met le sucre là-dedans. Je vais mettre du lait. Je vais déposer sur la table. Il n'y a pas un plateau. Il y a les assiettes. Où se trouvent les assiettes? Ok, non, c'est pas grave. C'est pas chez nous, hein. Nous sommes dans un flat hôtel. Et puis, c'est ça, quoi. Faut comprendre, on est limité, on n'a pas tout, hein. C'est pas chez nous. Donc, je suis dans un flat, je ne peux pas tout exiger. Mais quand même, j'ai le minimum. Pour Kinshasa, j'ai vraiment des flats aujourd'hui. Tu trouves un petit salon. Et beau salon aussi avec des divans en cuir. J'ai une petite télé. J'ai mon petit frigo. J'ai un balcon. J'ai ma chambre. J'ai ma douche. J'ai ma petite cuisine. C'est bon, hein? Malgré que c'est un peu cher, mais quand même, on doit vivre dans de bonnes conditions, quoi. Donc, bientôt là, je vais d'abord dresser ma table et puis on continue. Nous sommes chez Flore. Oui, en ville, chez Flore, nous sommes en train de manger. C'est ma copine Bijou Chitenge et son mari, notre papa Chité. Bon appétit, papa. Merci. Bon appétit, Bijou. Merci. Nous sommes en train de manger. L'ota la binomoko, légumes verts, on le ici, makemba, papa soudi a fait pour moi saucisse naïve. Mami, on suit. On a où de supprimer Pauline. On dirait. Elengi. Tozolia chez Flore. Elengi owapi kini nde bilengi. C'est ça quoi. Donc nous là. Hello guys. Brunel na ena wenze. Yo mutoza otulisanga wenze omoni. Na sombi pondo omoni ba pondo na bisongo. Mama limbisa eh? Nalakisa bana ngai batungisanga makasi. Nalakisa baoke na eki na wenzi. Sikoyo na sombi pondo yango. Kurekei. Na sombi pondo, na sombi ndembi.
yango mpona olamba nango pondu ba aubergine yango oyo monde awa epa na biso batekaka boye apena naza na king nakoki kosomba pondu bazosalela nga après na olambela bino donc naza awa vraiment na king bili yeyo petite sœur bakamara na nga nyonso ye Ali petit frère okutani mpe kaka na ye awa donc tozosomba tozosala wenze nazosomba pondu mpo nalambela bino bakamarade na ngai ya YouTube. Je vous aime. À tantôt dans ma poussatin, la Germaine. On ponaki oyo eza makasi koto oyo soluka nali yango lelo omoni cœur de bébé Brunel omoni tati Billy au cœur de bœuf. C'est bien, ça soigne. Quelques fruits là-bas, les oranges. On y pastèque. Pastèque. Philippe. Sikoyo nazosomba makayabu bomoni osomba makayabu na bandakala mbinzo yo présenter o ndakala oyo ndakala po papa lia papa sepela bitoyo ya biloko na biso yango oyo bitoyo bamama na ngai bitoyo yango oyo bino mo boyebi la Germaine oyebi nga na makusa na kitinga moko yango oyo nazosomba yango oyo mama nyonso oyo nazosomba ndakala yango oyo bambinzo ebetala mbinzo yango oyo somi na babengaka yango mayebo oyo ya matoi wana kasi na so bambika deja tosombi donc kuja mbote makambo ya bien ezali na moko na kitaki na ye bosepela donc à nous revoir na nzungu. C'est ça, non? Ah. Oui les enfants, oh yo, tous mes amis de YouTube, ça c'est les bossés. Bossé yango, na bisibinonga na kitaki sur terrain. Na kitaki pena sur terrain yango yo pena ya bien yango. Bossé. Na olamba ye bokomona. Yango yo. Bino moko bomoni. Toza butu déjà. Ok bien maman lobby. Toza déjà na butu.
Voilà. Yangoyo, moko bomoni pose. Yeyo azoboucher nani. Na kolamba bango lobi. Moko bomoni ba pose. Oyo nde biloko kolia, eza na vitamine qu'il faut. Yangoyo biloko bien, biloko na biso toliaka ya mboka. Yango na ye awa na Congo. Pona la kisabino bandeko nanga biloko na biso ya kitoko yango bino mo bomona biloko ebele na sombi bambinzo bamakayabu bandakala bambisi ya kokauka biloko wana nde ya bien epesaka biso santé quoi. Donc à nous revoir hein, na nzungu quoi. Ciao ciao. Là je les ai déjà, je suis en train de les mettre dans l'eau. Moni nazokata yango. Naza na pasi po nazaka na loboko moko. Donc moyen nasala pena malamu ya lite mais okozwa yango opasoli yango na katikati obwaki yango na mai ya moto mai wana oyo nazo préparer yango boye parce que nazo voyager. Alors nazo normalement balamba yango boye te, donc naza juste ko tokisa yango mokie mpona voyager nango, mais sinon ezalaka ka mwa mai moke otie mwa mungwa opasoli na katikati otie ti mai wana oyo toke ekei ekauki, donc pose na yo mpe esali nini ebele. Mais oyo toza na bacondition un peu limité parce que toza na hotel yango wana moyen ya kolakisa nyonso eza te, mais nazobongisa yango déjà mpona koni déjà kovoyager le lundi, le nôtre tozali mercredi, donc nous avons déjà biloko na nango quoi. On a reçu la boye po ekoyi kokende mobesu te, donc yango nazosala yango na afungoli yango na mokongo nango epuis nakwaki yango na mwa mai moke ya mungwa ndenge bomoni ke mai eza mpe mwa ebele mpo nazaka na besoin etoka moke nalongola ntia yango na sachet natia na congélateur econgelé comme ça na voyager nango. Mais normalement recette na biso ekozala boye te, alors je vais vous expliquer prochainement. Merci.